ebele bozolo bake balongoli Kofi aza mabe ti andimi kaka Sinzi alongola libanga ya Didi Stone. Non, jusque là eloko moko te to be preuve moko te ezali o ezali ko prouver que Sinzi le cœur nde mutu alongoli libanga to pe dédicace ya Didi Stone. Parce que muto yo ayembi nzembo wana gambela animation wana muto asali animation eza Kofi Olomide ye moko qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc pareil aussi pour Kofi Olomide, il a trouvé son bonheur qui est Sinzi le cœur mamasi. Oh vraiment à Koki ko sangi sabana ya Kofi. Bon le balanga li ya ou melana Kofi Olomide Kofi a sa mariage na li depuis 1994. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Ali a kokaka jamais ko sangi sabana Kofi Olomide parce que Kofi te bien aza homme à femme Kofi aboti na base belé Kofi aza bane belé mais Ali a kokaka ko sangi sabana anate. Alita munde lango. Aza senini abotoli libala batu. Ba senini ba sente ndeki obota na Aliya. Aliya aza mwana moko aza mwana makango. Si comme ma pilelo soki Sinzi le cœur a commis na Kofi Olomide parce que baba dit le lote baba nakala papa Charles Oza papa ya Kofi Olomide témoin paix à son âme parce que yé moko accepta Sinzi le cœur abi oui moi si on a moni Kofi ko fa na ntolo ko fa na ne eza yé eza Sinzi le cœur na eza ko sanini eza ko tala et Sinzi le cœur aza la seule femme au penza sani ya koki ko maîtriser Kofi to pe ko recadrer parce que ko sangisa bana ya mobile eza facilité ba to ko ba Kofi moi si pour maîtriser faut ça ka mama si pour moi si musu so ko kana été parce que a Koki vraiment Kofi ba caprice na ye makambo nyonso a Koki yango tandis qu'Ali a kokaki yango te bo bango Ali aza métis Ali ceci c'est la patati patata Ali aza métis mais moi si siko ya mwindu abotoli métis libala pourquoi pour yeba donc ça fait vraiment très mal bato gambela wana eza nzembo eza animation ya Kofi Olomide ye moko et Kofi Olomide aza libre ya ko bwaka bana na nyonso comme aza libre ya kolongwa di comme Didi Stone comme Didi Stone elongwe wana eza lokwa nzambe tanto zakane en bonne relation asala nini aka ko bakisela biso ba bénédiction oh biso kuto msuto s'attendait langote. Pareil aussi pour un père de famille. Moi n'attends se méconduire. Moi n'attends aliko désobéir papa na yo. Papa osani apesa omu Congo. Voilà, merci Nandenge Boza et belé partout dans le monde pour notre chaîne Abino Bolingaka MJ Télévision Mami Wanja. Merci beaucoup Naye Moko, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, Papa Misha, Papa Misha. Bah, joyeux anniversaire Bissiko Ozali parce que anniversaire Nayo Ezali toujours qu'on continue. Anniversaire Papa Misha Eli qu'on continue parce que moi Mobimba Yame Ezali moi ya Papa Misha Bissiko Ozali na Orléans na souhaito lisusu ba joyeux anniversaire Nzambe vraiment akokisa o Ezali posa ya motema na yo et merci beaucoup na King Ganda o Ezali sima caméra pona ko accompagner nga lelo à travers ba belles images na ye pour que na koka ko apparaître na banda kuna bino na ba chambre na bino na ba voiture na bino na ba salon na ba bureau na bino bisika nyonso bozali na ba café parce que ba bi émission oyo vraiment analyse elanda maka partout na bi ke boza ebele o bozali kolanda ngai en tout cas ba association ya ba femme du cœur e kamba makana ye moko
Maman Mami Wanja, vraiment, ba femme du cœur, bisika bozali, vraiment, ba mbote ebele, ba mbote na bino nyonso, o bolinganga Sylvie Bahati, et puis ba bon retour au pays, ba bon séjour plutôt, naemo comme maman chérie, maman Titi, babi, vraiment, ba bon séjour, nakati ya Kinshasa, parce que naza déjà, yako sepela. Très chers internautes, merci beaucoup, nandenge bopesanga autorisation, permission, yako kota partout bozali pour nako informer bino na ya vraiment mingi kolobela o ezali likambu ya affaire animation Gambela ya Koffi Olomide o lelo ezali ko susciter polémique na kati ya réseaux sociaux ebele bozolo ba ke balongoli Koffi azama be ti andimika kasinzi alongola libanga ya Didi Stone. Non, jusque là eloko moko te tobe preuve moko te ezali o ezali ko prouver que Cindy Leker nde mutu alongoli libanga tope dédicace ya Didi Stone parce que muto yo ayembi nzembo wana Gambela animation wana muto asali animation eza Koffi Olomide ye moko. Koffi Olomide wana azali père biologique ya Didi Stone. Koffi azalaka na mwana Didi Stone te. Koffi azaba bana na ebele ba Aristote, ba Elvis, azaba bana ba Rocky, ba Diego, ba Minou, ba Kenaya, ba Manolo, azana bana ebele. Ça ne sert à rien bo racontaka makambu oyo boyebi te. Koffi aza libre ya ko remixer banzembo na ye. Je crois Gambela obo kaka liboso animation liboso ezaka version ya liboso. Et cette fois-ci comme Koffi emoko sepelaki na ne mwasi na ye honorable Cindy Leker. Cindy o mikolo bazo benga Grégor. Abaki ke non chéri po abenga babenga na ba bébé. Abi te mikolo aza sou mama si te mikolo komi Grégor. Virambo amuta bolingo ye moko Cindy Leker Grégor côté msuto benge mama si côté msuto benge deuxième première dame de la République asengaki Koffi Olomide bino il faut remixer banzembo no ba zéro faute banzembo no ba coucou et que ça va vraiment bien et que ça va vraiment bien et puis j'ai pas demande à Cindy Leker ye moté et ça qui peut demander à Didi Stone série babanda ko solo na Koffi Olomide bien tant communication dans le cas entre Koffi na moi na Didi Stone a papa si arrivé un jour obi o remixer ba chanson na wakala o ti le loto yo kakango et ko ça la paie bien yango moni Koffi Olomide aki ko zwa penza temps aki ko zwa temps ya ko sa nini ya ko kota sous studio pona ko remixer o ezali banzembo kitoko na ye o le cas déjà raison pour laquelle l'album wana a intitulé Goth Intemporel, album où ils ont déjà na marché, album où ils ont frappé, album où ba challenge ils ont vraiment ébélé que ezongi. Générique à pas ma Gambela, bon mon la leno n'enge ba challenge komi, même à ba Congolais, ba décolomso ba Ivoirien partout dans le monde. Bon c'est là ba challenge. Et nous sommes les autres nini, les autres grandeur et artiste. Pour vous dire que Koffi Olomide a n'importe qui. Parce que tout le monde a un artiste et musicien belé. Ce qui est là, absali générique moko boy. Tu pas mis album moko boy. Pour passer la challenge, il faut asenga, il faut benga ba fanatique na ye, abenga ba bureau na ye, aya bonde la bango non, désaboyer, pour ça ba challenge, pour ça bien. Mais Koffi Olomide na Goth Intemporel et puis na animation ya Gambela, abenga ki mutu te asenga pe mutu moko te asele challenge. Batu bango moko batalika babi te Goth Intemporel les ont frappé. Goth Intemporel est lié ba album ebele. Et lié ba le temps se paye à Fali poupa et les ceux qui paye album se paye à nani banzembo se paye à misenye album ni nyangwala et lié yango tika to sala biso challenge
sikoya bino souci eza nini congolais boko changer moko nini lelo mutu nyonso akomisa ngo polémique ekomi ya kosala ngo ba émission na YouTube ba analyse bokomi ko kundola makambo ele kaka makambo ba Alia aza mutakala jamais le trop comparer maman Alia na Sundy le cœur. Parce que Sundy le cœur à Sanini, bato boloba que Sundy le cœur a boma quartier la boma quartier la non. Sundy a boma quartier la tente. Au contraire, Sundy le cœur a refondé quartier latin. Ayana style na e asika. Ayana style asika na quartier latin. Oh, Sundy le cœur a refondé le quartier latin, ils ont refondé grâce à Sundy le cœur et bien comment il y a quartier latin pour que la musique y a Koffi Olomide et ça pour une belle voix. Il y a Sundy le cœur a la meilleure voix. Il y a monde. Oh le lot tout ça ba comparaison, tu peux comparer Sundy le cœur na ba Céline Dion. Oh le lot ba Céline Dion a lukakati le lot ba sa featuring na Sundy le cœur. Jouka Sundy le cœur en loba. OK, naza d'accord. Céline Dion tout ça featuring. Bon mona Céline Dion akoyamba na Congo pona ko sa featuring na Sundy le cœur Grégor. Autre m'a dit Mama si moi sur a benga Koffi pour la première fois combo ya bébé Sundy le cœur. Donc Sundy le cœur vraiment apporter belé na kati ya quartier latin, ça ne sert à rien. Il y a qu'à comparer Sundy le cœur na maman Alia parce que Alia azaki juste simple moi si moko na kati ya foyer et souka ka wana teme Alia bande tout le temps ko dépendre na mobali malgré azaki na poto aza avocat mais Alia tout le temps téléphone banda kolela akende na maison ya Coco Chanel ya Gucci amoni sakibo la qui sa mobile a bien appelle vidéo Koffi naza besoin sakyo naza na et pas Sundy le cœur eza bongote Sundy le cœur azo travailler pour na pe mobali na ye pour que nini entreprise na bango quartier la télé internationale ça nini et mata parce que même Bible le bango qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc pareil aussi pour Koffi Olomide, il a trouvé son bonheur qui est Sundy le cœur Mamasi, oh vraiment à Koki ko sangi sabana ya Koffi. Bon le balanga li a ou melana Koffi Olomide Koffi a sa mariage na li a depuis 1994. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Ali a kokaka jamais ko sangi sabana Koffi Olomide parce que Koffi to bien aza homme à femme Koffi aboti na ba sebele Koffi aza bane belé mais Ali a kokaka ko sangi sabana anate. Oh non, Sundy moi musala abotola Koffi abotola Ali a mobali non. Sundy le cœur mama si azongi sikaka oyo nani Sundy le Alia saka Godé mama Godé Stéphanie oza mama ya Rocky mama ya mwana Koffi Rocky Olomide kaka mbeli oyo Alia chubaka Godé Stéphanie mama biso Godé Stéphanie bisiko zali ba mbote belé mbeli wana pe lisusu yango Sundy le cœur pazo senini achubi yango Alia siko mabeza wapi parce que na se amoy oyo karma existaka bobo yango pourquoi eza ba loi ya nature balobaka tous ces pays ici ba nyonso tosalaka efutama kana se efutama na lola te efutama so na séjour de mort te efutama kaka na se ya mabele avokufa osala nini okofuta mabe nyonso oyo osala Alia ye moko aza mwana makangu mama Alia kenda osala mosala epa mundele moko soki nani so na bosani nationalité mundele yango aza se nini abotoli libala bato base nini basente ndeki obota na Alia aza mwana moko aza mwana makangu siko mabeza pilelo soki Sundy le cœur akomi na Koffi Olomide parce que babandi lelo te babandakala papa Charles aza papa ya Koffi Olomide témoin paix à son âme parce que yé moko accepta Sundy le cœur abi oui moi si on a moni Koffi ko fanda na ntolo ko fanda ne eza Sundy le cœur batela bien siko mabeza qui sait ce qui tant Koffi na banebelo Koffi basala bavande na Alia qui sait ce qui Alia na Koffi basala séparation du corps parce que ezala nango
Ali ayemoko asengaka bando. Ali ayemoko asundolaka mobali na kinawa pendant 15 ans. Période ezaki ke Kofi azo voyager sous te ba ko ese mi be ko kene sous poto te pona mama ba viola lokuta o ba danser so ba ndokile lo ba changer langage. Ba saka séparation du corps. Et Kofi azaki abandonné na Kinshasa nani abosani yango. Biso nyonso toyebi yango ke Ali asundolaka Kofi. Même ba Didi Stone wana Kofi Olomide Ali asani a privé bango koya kotala Kofi Olomide. Mais comme Kofi Olomide aza papa moko aza bon. Nanda kuna ya mon fleuri. Ba chambre ba Didi Stone ezaki toujours tile le za toujours chambre Didi Stone ezali, ya Del Pirlo ezali, ya Saint James ezali et okuta ba biloko na bango ezana kati ba bilamba ba bonde ekso ba vacances wakine ba bilamba ba msu bande ko tika ngo ba basket bango okuta ngo ezawana. Okutango ezawana ezana ezako sanini ezako tala et Sunji Leker aza la seule femme au penza seni ya koki ko maîtriser Kofi to pe ko recadrer parce que ko sangisa bana ya mobile eza facilité batoko ba Kofi moi si pour maîtriser faut ça ka mama si pour moi si musu so ko kana été parce que a koki vraiment Kofi ba caprice na ye makambo nyonso a koki yango tandis qu'Ali a kokaki yango te bo bango Ali aza métis Ali ceci c'est la patati patata Ali aza métis mais moi si siko ya mwindu abotoli métis libala pourquoi pour yeba. Donc ça fait vraiment très mal bato nyonso boza ko critiquer Sunji Leker comment so ba photo ya mama sibo ya kala bozo kundola yango. Nanga za na photo akalate King Ganda yo na photo akalate photo msokoza ovanda position mwa mabe bakangi o brisque ele boko mko bimisango bo sala ka l'époque filtre za quitté to bandaka nga photo ka normal pou okangi photo ozini o bibiyango mais le boko mo bimisa ba photo ana nyonso ça fait vraiment très mal, ça fait vraiment très mal. Bozangi ba argument pour la Kofi, bozangi ba argument pour la Sunji Leker, bokomi koloba n'importe quoi, na makambo esenga kike boloba te. Bozo bosana ke lelo tozonga nano etali affaire Gambela wana eza nzembo eza animation ya Kofi Olomide ye moko. Et Kofi Olomide aza libre ya ko bwaka bana na nyonso comme aza libre ya kolongwa di comme Didi Stone elongwe wana. Eza loko nzambe tant ozakane en bonne relation. Asala nini? Aka ko bakisela biso ba bénédiction. Oh biso kuto msuto s'attendait langote. Pareil aussi pour un père de famille. Moi n'attends se méconduire. Moi n'attends aliko désobéir papa na yo. Papa osani en pesa mu Congo. Nga on a cette mission. Naza parents, j'ai des enfants et des fois aussi na pinisa bana nga bongo. Soki mwana osama be na kangaloboko na peso to senga boy na peso l'argent de poche na peso te parce que ça punition. Pareil aussi pour na Kofi Olomide. Si on soit salaire pour la Didi Stone longo comme les mabezab. Tout le monde a musicien mususu ba fali poupa. Alongo la tatouage a tchaki comme moi na eke na ya ke ina plutôt. Asalani alongo la kango boza minoko na bino bo kangaka boloba kate mais loko eza Kofi Olomide na Gambela nde asani na alongo kombo Didi Stone ache kombo mususu ekomi problème nyonso na bozo sa nini po boluka bo casser actualité hippodrome de Vincent to pe album Gods Intemporel boko si boza lokuta le 19 juillet 2025 eko inda na hippodrome de Vincent eko zalape eza déjà parce que Kofi Olomide aza le seul artiste et musicien o alaki se ba musicien nzela ya ba orchestre minene musicien nini aka na kombo arena na Congo c'est Kofi Olomide musicien nini alaksa biso Bercy na Congo c'est Kofi Olomide. Pourquoi beaucoup d'amitié à ma vie? Botika Kofi abeta concert na Malembe. Concert nous le 19 juillet. Beaucoup miko luke ba problème. Pourquoi tout ça na 3 mois? So bon dimi Kofi te bon dima na kin keste asa kufa na sama bele pe asona. Bon dima papa emba ba ko dima prétend kufa ko sele monument na couleur a pemé ya bana ki ya mwana kin.
asa kufa pa kenda totika na Koffi Olomide totika na Koffi Olomide chile lo tozoyoka ye na ba feti to kenda toka toujours musique na ye ndela vanya na sa émission ba tie musique ya Koffi ngwana ezobeta album asika got and parole ezobeta ngane na ba dîner musique ba dîner po ba ya senga droit d'auteur. Donc, tout changer langage, et félicitations vraiment. Na mama si o lelo a effacé certaines images. Il y a des musiciens mususu o bazaki dinte, o bazaki ba délinquant ba yaka na quartier latin. Ba musiciens sous na quartier latin ba yaka lokwa ba danser. Lelo ba zobe ma peka ba comment lo ba n'importe quoi. O nga comment même ba musicien na poto, ba musicien nyo même na poto. O bi na ngata Suzuki Luzubu. Ba musicien nyo même na poto. Ba musicien bazanga dignité o ba sila kala. Ozo sebo comment même ba na poto. Et ba mission ti lelo malgré ba poto yo même bango, baza toujours ba malheureux. Bazo ba toujours mabe na kombo Koffi. Or, eza na ba ancien ya quartier latin, ti lelo baza reconnaissant envers Koffi Olomide, ba toka ba Suzuki Luzubu, ba Willy Bula, ba Burompela, ba Soleil Wanga. Baza toujours reconnaissant envers Koffi Olomide. Pourquoi? Parce qu'il a sali trop na musique oyo. Rendez-vous ezaka moko Koffi et Koffi Fil Diva le 19 juillet 2025 à partir de 17h. Eko Inda Nakate Hippodrome de 25. Donc continuer qu'à analyse de parce que naza vraiment na méchant makasi. Cindy Lecker. Moi soit un modèle. Koleka basi nyoso ba musicien. Cindy Lecker. Moi soit exemple. Ya basi nyoso ba musicien. Pour un musicien belo ba bote bana libanda mupanzi mais basi maba ko sengisa bana anate. Ba musicien bele ba bote na ba danseuse. Ba bote na ba se bele ba tchele bele ba ville. Mais basi maba ko sengisa bana anate tout le temps ba lika réseaux sociaux qui matalana nini ba mona ye. Mais Cindy Lecker au moins malgré âge nae na âge à Koffi différence chez Amakasi. Mais au moins, à Koki ko réussi ko sengisa bana Koffi Olomide. Tondi mae, excuse, tondi mae. Tota ka mabe na été, tota ka erreur na été. Au contraire, tous abattu l'autre bête maboko. Les loto lobi okuna peboe, ministère de culture et art ba ko créer monument moko boe. Na journée moka ya le 8 mars boe, monument mo ba créer pour na Cindy Lecker. Moi soit Kofi ko sani ko sangisa bana ya musicien mobo. O ezali Koffi Olomide, Koffi Olomide azali homme à femme, Koffi Olomide o boti na basebele. Mais le lobo Cindy Lecker asangisi bana na nyoso, pe Cindy Lecker aza en bon terme na bana Koffi Olomide, Cindy Lecker aza la seule femme ya Koffi. Oyo lelo aza na souci ya bana Koffi. Moi si ni nyango ya musicien ni o asa ke soka moni et ça mi kolebele 3 ou 4 jours Koffi Olomide solo li na ba nete. Il faut tout na Koffi Olomide bébé. Lelo o sola na bana te, o sola na Manolo te, o sola die côté, o sola na Rokite, o sola Kenaya te, tandis qu'Ali a sala ki angote. Nanya bosa ni sale caractère ya Alia. Ali a lelo so Didi Stone azo audace comme un poli Didi Stone yo sala guerre na papa ne Koffi Olomide. C'est grâce à Alia. Ali a tout le temps continue à Didi Stone na buzoba, continue à Didi Stone na bosoto. Lelo ata Didi Stone s'afficher na Fally Ipupa. Et ça Koffi pas si mon côté parce que Koffi a dit que Fally Ipupa za moi musala na nanya bosa ni ke ti lelo Fally Ipupa za moi musala Koffi Olomide. Donc, Dubino ba warrior, il faut respecter Koffi Olomide. Azali patron na bino. Parce que Koffi Olomide, azana patron ya ba star nyoso to mona kawa. Na Congo, na Afrique. Koffi aza star na bango.
non ça n'a commentaire minute non ça la peut commentaire minute non bête c'était minute mais rendez-vous ezaka moko le 19 juillet 2025 na hippodrome de Vincennes à partir de 17h bon peut temps à consommer album na bino got intemporel et ba challenge vraiment que ça la bien et surtout générique na bino gambela eza déjà na marché de bo c'est là sous ba challenge bo baxero ça la bien pour na libanga Didi Stone bo bitungisa ma bino te ezala bongo papa nyosa zala bongo ko za moi mo lingali boso ce mwana msusu ena sima oko chérir ye toujours ndebola nzambe ndenga zaka soko tambwa ne bien ozotamboane bien otamboana sanctification ça nini akola ki so pe bolingo mais ce mwana osani ose me conduire dans ce moment là nzambe aka kopini pareil aussi pour Koffi Olomide aemba ba naza libre ça choix na e comme akoemba minu ba période Koffi aka emba minu kala fa ba Didi Stone tant Koffi atika ba minu akoma koemba Didi Stone kaka bino bolo baka bosalaka ba analyse Koffi emba subana na ete atika ba Aristote ceci c'est la patati patata na micho toza na epoka na to na epoka Kenaya toza na epoka Manolo to na epoka ya minue tembesili minu suka pour quand tu entends nzemboana donc kota pe na got intemporel okoyoka banzembo nyonso kitoko Koffi Olomide a remixé Koffi Olomide a dédié plutôt na mwana e minu Koffi Olomide a dédicacé pe bana na e tuba Kenaya a dédicacé ba Manolo a dédicacé ye moko mama Rifa na London babi babi like star aza star donc botika ko sala ba campagne na bino mabe pona ko déstabiliser concert ya Koffi Olomide ezali na hippodrome de Vincennes ça ne sert à rien ya ko baki Koffi alongoli sinja longoli kombo Didi Stone non sinja longoli kombo Didi Stone parce que l'animation na Koffi moko nde mutabwaki parce que biso stobi Koffi Olomide est chanteur, compositeur et animateur aussi donc ça ne sert à rien. Didi Stone azaki la seule confidente ya papa na Koffi Olomide mais ye moko asanya yoka ki ba conseil ya mabe ya lia yango nde sai lelo Didi Stone aza désorienté. Didi Stone abanda azaki enfant chéri ya papa na Koffi Olomide na nya bosa nyango nanya bosa ni ba cadeau Koffi apesa Didi Stone lelo bala msuba zote ba minu bazwate pareil aussi pour na Mama Lia za la seule femme Koffi ayemba ebele koleka basi na nyonso malgré ba maman so ba Marianne Makoso mama Minou Koffi embele pe belle chanson ezali diva ti le si la te zala toujours mais moi so Koffi embela banzembo ebele ezali mama Alia oza mama Didi Stone mama Saint James mama ya nani mwana na Del Purlo mais moi sanga senini abande ko comprendre te bolingo mobala ndo pese ye atika koloksa Koffi bolingo wana te Ali azaki moi c'est intérêt Ali azaki moi c'est intérêt azaki na souci à Koffi Olomide te et le Koffi tellement s'est retrouvé bemenya sundi le cœur aza souci à Koffi Olomide parce que ni tete sundi le cœur aza na bolingo na Koffi Olomide ndelo sonyo totanga koma Koffi Olomide te ndelo na ba miniature na biso Koffi Olomide anga kota te ndelo pe na nyela sa analyse pona Koffi Olomide te parce que Koffi Olomide anga yoka la soute malgré ki Koffi nae mais sundi le cœur le kwaza pembele ndeka balobaka qui trouve une femme trouve le bonheur Koffi Olomide ti le musique ne aliko continuer le polémique elle toujours continuer na kombo Koffi Olomide tozomna ba challenge ndengo zo sa mapona générique ya Koffi Olomide ya gambela to komo ke nasuka vraiment il y a analyse de biso donc Koffi Phil bo retenir que rendez-vous za moko le 19 juillet 2025 na hippodrome de Vincennes et puis album na got intemporel ezali wana bozo vraiment temps ya ko consommer ngo bozo temps ya ko yoka générique gambela bozo temps ya koyoka susu remix ya kuku remix ya
ya banzembo ezane belé banzembo ezane belé ma bozo attend ya koyoka ba remix on a ba sens inverse et que ça vraiment très bien. Donc bon retenir que Sindji Le Cœur a la meilleure voix ya monde. Donc azana adversaire te Sindji Le Cœur. Donc azana la meilleure voix. On a maman Miliabel là-bas. On a maman Tchala Moana. Paix à ton âme. Na minute oza Sindji Le Cœur, la meilleure voix féminine. Commentaire au sol les athées. Deuxième première dame, il y a RDC. Donc Kofi Phil album na bino gote intemporel les ana bo consommer yango ba fanatique ya Alia. Ba chroni mafinga Alia. Ko banda lelo bo sani bo zo minoko na bino bo kanga. La minute toza na époque ya mama si Sindji Le Cœur. Moi ça libosa benga Kofi kombo bébé oboya yango poani mobali mo kanzimie abienda seke bani nyoso basangala Alia mwasi mwanza ke incompétente Alia mwasi mwa kokaketa ko conjuguer verbe aimer na batant lango nyoso te Alia ndo conjuguer verbe aimer na présent pa la temps présent Sindji Le Cœur lelo pembe ya Kofi Olomide a conjuguer verbe aimer na batant nyoso zéro faute ya malobo Kofi aimbala zéro faute nje mona zéro faute yango pezongi na gote intemporel. Merci beaucoup na bino nyoso bolanda ki analyse oyo. Merci beaucoup na emoko la première dame d'Orléans madame Mami Wantia papa Micha Biswali ba joyeux anniversaire parce que moi de meo mobimba ezali moi na en tout cas continuer ko fêter na bonza mais merci beaucoup na King Ganda ozaki sima ya caméra merci na bino nyoso oboli partout dans le monde obolinganga Sylvie Bahati pona lelo tosuki awa et tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso bye.